te yango do tolo baka mamba au monde to saboye ndeto sabo na lo ba clairement trône ya Congo central na confirmer mon tout spirituellement mais Gibandu akenkamba nkamba c'est la grande église yo oza la fois passée le baye que oza petit-fils ya Simon Kimbangu aliputa kufa yankamba te mais yem ta créé l'église Kimbangiste ngana lobe l'église Kimbangiste c'était ndinda kunanga na zolobela le père OK yende na sa petit-fils na église au reconnaître te église te ngape na Kimbangiste yo poza Kimbangiste on en est au monde to saboy na vie na biso parcours to zanango mutu na mutu azana mission il faut accomplir OK ce qui n'a accompli mission na te okufate c'est quand le diable a se précipité qui pour akataka batuka mission na parce que to yaki mission na mokili ndengo za bwana mission yango faut tuna kanzambe mission ezani soko zotanga bible ba héros ba tanga ba Gédéon yo ba Moïse ba Josué ba Eli baka na mission na bon yo posa na mission na yo sikoyo mission na yo nde yango bazobundisa na mboka na Kongo yo kokisango te okomona jeune atangi akoli mais asala te loko moko te akufi atiki pe loko moko te jeune akufi ba ko no talaga bo 10 pantalon na kata nini héritage mbengwana mais ba paya oyo ba yaki kokosa bino na lipa na polo soka akufi ba otaka ba compte ba millions na banque mais yo moko mukolo mboko soni kwa prophète Josué nenge Gibandu azalaki élu gouverneur 33 voix contre 8 au lendemain de l'élection à Kenkamba quelques jours après cours d'appel est confirmé tout ça ba démarche nyonso wana trône ezaka vide nazolo ba bien lola ezo reconnaître gouverneur te na Congo central parce que na mona mabe ezo ya mikolo ezo ya na loba na bino clairement mabe ezo ya olobaki ba député ba crime ba député ba kokufa ba poison entre bango entre ba député mais gouverneur Ozana oko tsana teremo no kima to solo ezali solo yango na lobit yo za prophète nazo kima tere wana biso faut s'inspirer na ndeko giba na problème na été pour na yebiete aza originaire ya territoire yondo lobi mama nena te na koluka tinga pe na koluka OK bon tangela ngata ndeko moko ya yena songololo te cousin na ye wa meso aza directeur de cabinet adjoint ya président de la République aza cousin na ye wa meso komona yo mtoso ozo douter na appartenance ya Gibandu comme originaire à Congo central ngana sala ga recensement te na douter na pour nini mais na lo bande intérêt ya peuple mu Congo pouvoir ya Congo ya ngwana na Gomsid soki bolingi mboka oyo e ba kozonga na nzela na droit chemin to reconnaître mu Congo na pouvoir ndeko atu soki aki na mato ya milai ya koyoka même bandeko baloba na se ya ndako ki alukaki ba prophète mbela longwete parce que asa mutonga na kobetela tolo na zoloba likamba tribalisme te na et pourquoi na zoloba parce que l'esprit de Kimbangu règne toujours na Bakongo même le loin qui viendra yango moni soko ke na tribunal de paix na biso aw moi so ba desina na ba tse sani na mwana na mupanzi oko remarquer que sani wana ezo représenter bomengo ya mboka na biso nanu ba fongoli te po nzungu po bozwa biloko ba tsela bino na sani fo bolongola mufinuko ba kitisi yango nde bo bandi kozwa ba servir bolie bomengo ya Congo ese sika mokata ba oyibe esila te mwana wana azalaki na mukongo aye mupanzi sikoyo tango naissance kokinde ye wana wo yakoya c'est prophétique loko basala wana OK mais biso ba prophète to ebiango yango ndeko atu soki a comprendre que misu na ye esala pa bato oyo basala mapapu papu mwaka bakenda koyoka lensi dit mais la longwa ki te akosala ba mande belé parce que ana soutien spirituel même ya Kimbangu azala ki nango plutôt mais il n'a pas compris à ce derrière qui est moko
et les esprits basilikaki. Voilà pourquoi on a annoncé qu'il a sa mandaté. Ok. Prophète Josué, au lobby que trône na Congo central les avides, Lola ils ont reconnaître Guy Bandouté comme nouveau gouverneur à Congo central. Il faut que ça la nini. Na moment où tu as déjà. Moto Lola est habité mais il est redirigé sur 2023. Au moins ni soko tangi Bible na ba 1 Samuel okomona ke tango Saoul a comme roi. Les Nzambe te mutatsaki mais peuple mutesengaki. OK. Ya za lokola au peuple basengi ba député ba juice o bazwaki basali ba vote na bango ba tsengi. Bazwaki nini? Na yebite. O ba pesa bango. Ah boyo poko ma gouverneur o pesa mutumbongo te. Ba pesa imbongo te. Bazwaki ba mbongo bazwi. Siko yebisanga muto peuple a voté Nzamba tikeli bango. Ba bino moko nde bosani ni bo voter. Malheur no seko ya na mituna bino. Siko batu no swana ba yeba tangu basali ba vote wana ba s'entendre na bonheur mutu nyonso. Si le malheur cloche na mboka oyo batu ane baki kufe kolanda na bandako. Parce que il y a un peuple ba luka Nzambe. Nzamba yoki ba. Alinga délivrer ba. Mais na peuple ba na faldo na bango na désir na bango Nzamba ba on a accordé bino Saoul. Mais il y a un David que Dieu cache. OK. C'est lui-là nde akoya na bateau ya kimia na Congo central. Botanga mikoloko ya bokoyo kaba nungununge koya. Bokomona bato mabomba ba étranger bakoya mingi ko s'investir na mboka oyo. Ba étranger bakoya. Mais bakoya mais investissement ezala. Mais ba américain akoni koya ko investir na Congo. Sikana bisayo. Omoni sozo tamula na banzela oketi na ba frontière. OK, écoute lokola moi ba monument moko ba sala ba catholique, moi ba cimetière moi ba zwa ba matière ba. Donc ba ko kosa bino na moi monument mais ba yibi bino. Ba koya ko tsela bino entreprise moko na ba futa ko tam sur $200 mais bango ba so ba milliards. Nde peuple congolais mukomsuna ebisaka ndeko na biso gouverneur ya Kinshasa ngalobi yo tse kini bopeto banana ko tsa bopeto na mentalité congolais parce que tamu yo zi bopeto tse wana mais congolais meli opira bwaki na nzela lie bisko abwaki bopeto ngo bando sali ko simba te simba pete na lobango mentalité congolaise la nettoyer ba nettoyer ngo ezongi fresh ne congolais comme réfléchir lokola mutu pona azo dépendance donc liberté na yeto ab esclave. Prophète Josué, Ozobank ça ba originaire à Congo central te ba tumususu tango ba tozaki na période ya atu bilinga justement ba ya sala intérim meleki ba te belé bazo espérer changement na arrivé ya Guy Bandou mais ce qui ba la nio monte ozotia bango na déception na désespoir. Oui, il faut pas zalango. Quand l'esprit parle n'a pas de tabou. Il dit des choses ekoko qui sama balinga te parce que Gibando ninga zawana muta pese bokonja Nzambe nanga alinga te parce que ngande mutu na nosa ekoki sami mena bango ba na Saoul ba présenter Nzamba bi bona ko kisana posa na bino après nga na ko pesenga po Nzamba telema muta suka Nzamba sali joueur à malonga ko tsabi atiena no réserve na Dieu a des réserves donc ye ndenga sabong batutu ba otalela ye. Mais yeba eloko batse omania na suka exemple moko bazuyo na mwasi ndumba tango kendaka no na nkuku bokotaka bosalaka na bino nyonso na kimia mais mukolo bakangi yo soit oza marié mwasi na kopa ko mana ndumba moko boy azuyo akocho na mwasi ndumba bokotaka no ndaka bosani kuna nakati ozala l'aise porani kasi batu bayebi ko kotina mwasi ndumba bokosala buzoba eloko wana ndezo sala na mboka na biso. Donc les gens baso travailler eloko moko ezanga bango baza accompagné par la spiritualité. Le Congo appartient à Kimbangu mboko zomona tu as na prophétie à comme ma délivrance ya monde mais na ba dirigeant oté ba Guy Bandou te ata beaucoup monsieur papa oselo te mande si la to zonga te omonana na lobi loko a prophète. Prophète Josué Mankumbani aza invité na biso ya émission na biso politique Congo émission oyo lobelaka actualité ya province à Congo central et puis to lobelaka pe actualité nationale. On a commencé cette émission avec la réconciliation katangaise. Prophète Salobi que
comment on a Kabila na Katumi bayokani derrière ça il y a un coup et avant 2025 selon lui moko na bango akokufa selon vision oyo Nzambe azola kisaye professeur OK na na suka ya émission mais tokolobela unité pe na Mbanzangungu parce que yoza na kati ya Mbanzangungu na Mbanzangungu awa ba politiciens basé belé et na ba élection yo toleka ba partisan ya Atou Matoubo na ba partisan ya Etienne Tadila bazala et ba bundaki makasi politiquement et tout monde qui ndeko Etienne Tadila a échoué qui ndeko Atou Matoubo na mtazwaki na provincial et puis na national et c'est on ne peut pas un jour au monde bandeko na mibale bayokana politiquement parce que c'est parmi les candidats autour de la mutema na territoire na biso. Surtout des côtiers Tadila en tout cas nazo lota mingi. Boye bani boye. Na mona été mais lolé bien. Lolé bien Etienne Tadila. Lolé bien c'est quelqu'un à kosala makambo pe minene na Congo central so ba PC chance. Voilà pourquoi na ko profiter na bisande ndeko atu ndeko Etienne Tadila frère naye. So ba se réconcilier za la SN. Voilà maloba prophète. Oui. Parce que on va se réconcilier. Bon, ça la flèche dans beaucoup guerrier. Baluka réconciliation.